Kilelo, qui t'apparte, Pichu qui t'engue. Tu as opé appartement dans ta poto. Solution monani. Aux ana posa ya salle à concert, salle ya mariage, Pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, ou benga qui t'apparte, Pichu qui t'engue appartement. Aux ana posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu qui t'engue appartement qui t'apparte. Aux ana besoin ya louer terrain. Oh, na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Olingi ofungola o ba bureau qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele mais wana qui t'apparte. Check. Maman, pour ça moi tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles de ma maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date de 11. Ils avaient confirmé les 11 ou bien tout est changé. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, Toya est belé, Toya est belé, Toya est belé. Et ça, événement à ne pas manquer. Ma vrai Joe, ma vrai chéri, ma vrai tonton, ma bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Tobingi bino tout. Boya Ebele qu'on soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posé à soutien à Bino. Boya vraiment Ebele. Peto koyamba Bino kitoko makasi koleka. Boko sepe la na soirée wana. Donc to koyamba Bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso peto kende ko soutenir bana na tous en a bongo na Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boye ezalate. Soirée VIP. Maman, bébé. Botala, papa chef. Donc, beaucoup CP là, ni jamais vu. Boye belé. Maman, bon côté. Et ça bongo. Malabile 11 de Makambo 2022 et Koinda grave na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Et d'opinion. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps ta des rechutes. Alina kana bonela kailo kola bébé ya moi. Et qu'il a monena pesa kinga mumia suayeteo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.
Bonjour et bonsoir bandeko nyonso tout bozolanda biso sur Diamant Noir TV. Merci na bino nyonso bo se connecter boya mbangu parce que toza na makambo ebele tokoyoka lelo toyambeli bino Docteur Wapiti pona kosola makambo etali biso ba congolais peuple congolais. Makambo ezosalema na mboka pe na communauté na biso awa na diaspora. Toyamba Docteur Wapiti okoti na émission. J'aime na yo okoti pe ofandi pona koyoka biso lelo na poko na lelo. Bonsoir Docteur Wapiti. Bonne santé déjà. Oui, bonsoir, Maman Gisèle Oumba. Bonsoir beaucoup. Bonsoir. Na groupe Nyosto ya Diamant Noir. Apesi mino bayenge, bambote, esika bozali. Pe napesi mbote aussi na peuple congolais nyonso baza na royaume Congo na ba o baza na diaspora oyo baza branché na ba oyo pe bakolanda émission oyo na mikolo mizakoya. À propos ya santé eza malamu, des petites grippes passagères, mais dans l'ensemble santé eza malamu. Maloba moko na na biso to bana mituna pona koyisa ba congolais tozoyoka. Ya liboso na kopesa merci yenge matondo mingi na HM, créateur pe maître de l'univers, maître des temps et des circonstances, oyo asali ke na pokwa lelo toyeba lisusu kozala esika moko kati ya nzela ya réseaux sociaux pe tolanda maye oyo ye akoloba. Napesi merci mingi na wamba mpungutu lendo, Dieu Père Tout-Puissant, nimaweza nangila Dieu de nos ancêtres. Oyo baza kobatela biso mokolo na mokolo awa na diaspora bisika tofandeli. Pe napesi merci mingi na groupe mbumba ya Diamant Noir TV. Napesi merci mingi na ba fils pe ba filles de lumière. Oyo tozo ko partager na bango la news christique bisika nyonso bafandeli. Matondo twasakidila accenti sana melesi. Voilà, merci wana Docteur Wapiti azana biso elongo tolobi na kati émission ba émission esengara bino ba j'aime ebele s'il vous plaît soko koti na émission eloko liboso balanza Diamant Noir TV ba chef nanga oteka j'aime na yo ofandi na yo obandi ko landa émission partager pona bandeko ba ebité pona Docteur Wapiti tanga ofungola zo panzela biso ya mutuya ya makasi na makambo ezoleka lelo o toza koyoka elongo na ye toza na docteur tokotu na yo likambo ya liboso parce que makambo ezoleka na mboka pe eza kopela se kopela lelo tokomi komona na bilili ba M23 lelo baza ko défier l'état congolais disant que baza wana pe mutu moko te akobimisa bango na Bunagana. Elingi koloba nini pona yo? Bon, eloba nini bango bazoloba bayebi état ya armée adverse. Ce qui armée adverse oyo ya biso ba congolais ezalaki à la hauteur bango balingaki bazala na arrogance ya koloba oyo bazoloba ti. Soki bazoloba yango po bamiyebi mokolo mosusu Kagame président ya Rwanda alobaki soki tolingi tokota na Congo tokota d'ailleurs nazalaka na ba élément kuna na kati. Colonel Mususu asalaki briefing na ye azoloba na Kinyarwanda alobi liboso poto kota to envahir Congo totambolaka makolo ti tokendaka kokota na Kinshasa eswaka biso ba jour mais yambala oyo tokotambola susu makolo te ekozwa biso susu ba jour te parce que toza na avion na biso mobimba oyo ekendaka directement kokita na kati ya RDC. Tata wana ya colonel azaki koloba yango en public comme ça na Kinyarwanda. Ozomona. Alors, ngai na monaka armée na biso eza na hauteur te pona ebunda bitumba. Moni pona ebunda bitumba soki ezalaki à la hauteur naza sirmbe si ba lancer assaut
pona koluka kobenga na munguna basoda bazali motivation ezali mais tozolanda bakasete bazoloba mikolo nyonso tu lelo monde ekomi moke likambo moko ekopanza na monde entier dans une minute une seconde bato nyonso bazwi information bazoloba pasi bazomona na front bazomona ravitaillement ezali te bazomona baza na masasi te baza na bibundeli te bakobunda siko ndeni bazosala bajour bazolia te bakobunda ndeni aloke congolais aza makasi congolais azali makasi tomona yango na ntango ya maréchal Mobutu tomona yango bana ya 311e bakenda na Tchad basala musala na Tchad na Kadhafi alobaka yango si j'avais une armée comme l'armée zaïroise j'allais gagner le Tchad. Déclaration ya Kadhafi et Mobutu azaki na lolendo ya ko lancer défi to alaki na ba parachutiste ya 311e 312e ya seta to alaki na infanterie ya Kitona to zalaki na FATB na Mbanza Ngungu et pas général Soumao biloko nyonso ekenda wapi ekenda wapi bakonzi esengeli balobela biso vérité balobela biso vérité. Qu'est-ce qui se passe dans tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays? Bayebi vérité bazwa courage ya kolobela peuple vérité balobela kaka peuple vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche pour na basala musala ya kosikola mboka? Eloko nini ezo ko empêcher bango? Eloko nini? Ozo comprendre? Mokolo mususu mamutisa lumba na sololina mutu ya staff ya Fayulu. Nalobi Fayulu c'est un péré. Soka zalaki péré te mbele asi atelemisa révolution na kati ya mboka. Jamais apesaka mot d'ordre clair et net oyo peuple sengeli alanda alors kazo ko entraîner foule derrière ye. Alors cadre wana lobi nanga lobi non docteur, ce n'est pas ça le problème. Le problème faut yeba ke marque amer wana tango ba tractation ezalaki na après période électorale azalaki koya et pas ya Fayulu koyebisa ye ke soko meki ko tchesa mobulu okokoma président te. On va te tuer, okokoma président te. Voici la paire de Fayulu. Nalobi ezali ya solo, c'est ça ce que Barroso avait dit aussi na papa Tshisekedi nyunyu wa mai wa mukamba. Barroso asala ba déclaration na kati ya parlement na biso ouvertement il avait fait ça pour faire trembler nos politiciens. Bayebisa biso vérité ya makambo ya mboka makambo yango eza ndenge nini bakufa nango na kati ya libumu na bango te parce que après tokoyeba ndenge nini tokosala mpona kosikola mboka po bazwaki bokonzi na mboka mpona ye si bazwaki yango pour préserver l'intégrité territoriale bazwaki yango mpona kocréer kimia na mboka bazwaki yango pour subvenir aussi aux besoins des peuples congolais. Rôle na bango yango wana mais so bazo remplir rôle yango te tokobenga bango ba excellence. Pourquoi? Tokobenga bango ba honorable. Pourquoi? Pour quelle raison? Tobenga bango ba messieurs par respect. Merci na yo docteur Wapiti batu bandeko bakoti déjà de partout bazoyo kama kamtango ozo surtout pona mboka na biso makamnyo surtout lelo verkis qui a mwangana auti kokufa komoneza makasi auti kokufa oyeba kie po yo pozali proche ya ozalaki proche ya artiste biso surtout toyebi yango lelo to rotuna yo nini oyo yo ozo retenir sur verkis matondo twasakidila mpona mutuna nao bakseloko misu mpona Congo nsima napesa eyano omoni nalobaki yango na hôtel Memling. Nous les Congolais nous sommes pas des vrais patriotes. Nous sommes pas des vrais patriotes. Soki tozalaki ba vrais patriotes tolingaki tomona makambo tozomona te.
chacun bosse que pour sa famille, pour son ventre, pour lui-même. Mais à ce qui concerne le pays, le peuple, wana etaliété. Nous ne sommes pas des vrais patriotes. Problème na biso yango wana. Yango moni bazo ko privilégier ba paya. Ce qui mupaya ye ba privilégier ye pour azo pesa bango ba 100 francs, bazo privilégier indien au détriment d'un Congolais oyazali kolo mabele. Baza ko privilégier libanais au détriment d'un Congolais kolo mabele. Baza ko privilégier Libanais au gagne la Congolais na RDC. Na kati ya mboka ne bazo privilégier pakistanais. Vous comprendre. Donc c'est ça ce qui est vraiment dommage. Vous avez un problème qu'on a yende bazo privilégié. Yende banani bazo privilégié. Bande qu'on a yo propre. Est-ce que na bamboka to vandi to mona kango bo? To mona kango bo moté ma sœur. J'ai travaillé au tribunal de grande instance à Bruxelles. Na travaillé na ba différentes audiences. Quand il s'agit d'un étranger, les juges est sévère, à la rigueur. Mais s'il s'agit, il y a moins na bango, à béni les deux parties à conflit, maître, approchez-vous. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut que la moine na bango solution. Tomoni yango na kati ba école, bazo privilégier bana na bango au détriment ya bana na biso. Na vanda na bana ndako moko on n'a pas payera. Alors tous les jours c'est notre peau qui fait défaut. J'ai dit ça à un juge une fois qui ne voulait pas m'écouter. Mais si on a mboka na biso, on comme un problème na indien, on comme un problème na pakistanais, on comme un problème na libanais, aurait pas privilégié au moins na yamboka. On comme on appelle à la majorité des cas, moi na mboka mutaza na raison. Te yo bako privilégié yo te na ba juge oyo baza ba ndeko na yo. Nous ne sommes pas des vrais patriotes. Nous n'avons pas une seule spiritualité. Tu vois? Nous sommes ezo créé biso ba défaut, ezo créé biso ba défaut. Ezo créé biso ba défaut. Oui. Alors nakoya na mutuna na oma Gisèle Uba, mais nanya yebi papa Verkis ya mwangana te. C'est un papa. Pour moi, c'est un papa. Asa papa. Nanya yebi yete. Nanya yebi yete. Bamona bazali bato basali ba kombo na mboka. Surtout ye na domaine na ye musical. Mutu asali industrie ya ba disque na kati ya mboka. Asali ba studio d'enregistrement Namboka. Basali fierté ya mboka même à l'étranger. Alors Koufa Naé, c'est un grand baobab de la musique congolaise qui vient de nous quitter. Naza sira tikala ki ye moko na ba mususu moko moko oyo baza pembeni. Tu vois. Donc Koufa Naé oui, tu comprends, mais oui, il faut voir aussi son âge. Non, il faut voir aussi l'âge. Des fois, nous avons des maladies à l'intérieur de notre corps que nous cachons. Mais quand la vieillesse arrive avec une maladie chronique, comme diabète, hypertension, ainsi de suite, et tu peux devenir vieux. Mais quand vous n'avez pas une maladie chronique, au couvent de la vieillesse, malade. Mais dommage, la vieillesse avec des maladies chroniques. Alors, nous autres, contre cette maladie-là. Et tôt ou tard, nous mourrons tous. Nous mourrons tous. Ngaina yambi Yesu Kristo comme mokonzi pe mopikisi ya bomo inanga na kati ya ndaku ya papa Verkise na eyala. Oyo amemi ngai pona kene koyamba Yesu, sœur maman, la femme légitime ya papa Verkise. Moni, la femme légitime ya papa Verkise.
ye mutu amemanga epai ya Nzambe epai na ye nde natubelaka nalobi mer lukela ngai paster moko natubela paseke nazokufa ye pa lobi oui maître le wana naza docteur te le wana naza maître abi oui maître tangu nakotaka na chambre ya mwana na ngai Solange ba livre nga namonaka na kati kuna eza ba livre moko boye bizarre na comprenant que yo za mystique ye mutu mama Lisi la femme légitime sa première femme oyo ameminga epa ya Yesu ameminga ti epa ya pasteur Prosper Matamakanda qui est encore vivant kuna nde nake koyamba Yesu baza wana na Paris Solange aza wana na Paris il faut aller la demander nanu mutu moko atelemi na TVT a témoigner pour na docteur Pierre Wapiti que mwana mobali oyo biloko ya zoloba eza ba vérité. Moi je suis là pour rétablir la vérité. Quand la vérité est bafouée et nous sommes venus dans ce monde pour rétablir la vérité. Parce que hier sur le bas qui je suis le chemin, la vérité et la vie. Solange Kiamwanga nazali wana bakende kotuna ye. Docteur Wapiti était qui par rapport à vous? Azalaki nani? Nazali na mwana mwasi moko aza na Bruxelles awa nazoteke mabenga nga azofinga ngai. Mona Nathalie na lobi soki yo yebaki nga olingaki ko banofinga ngati. Nazala nyongono te. Na defa eloko no te. Na draga yo te. Na simba yo libele te. Mobenga yango finga nga pourquoi? Pour quelle raison? Siko soka bengi nga na yambi na lobi ovanye na mundaku na motema na yo ezaka ka duku duku pona benga docteur na finga ye finga nga kasi olingo finga nga lisuni otuna te pourquoi finga yo na tuni na bimo finga nga pourquoi mbalo na komolo banika finga nga kasi finga po ovanye na ndako motema no eza kuduku dukaka pona benga docteur kabi soko yebaki pasi nga na vivaki na bango na vie olingaki ko finga ngati olinga ko finga ngati. Vous comprenez? Pour yebi nongati, pour yebi ngaite. Ce qui obnabani kotanga basi wana, comme si yo repoussa na pembeni te. Au point de vue beauté, au point de vue propreté. Mais allez demander Solange Kiamwanga que représente docteur Pierre Wapiti pour vous. La fille de Papa Verkis. Bango mutu ba memingai et pas y a pasteur Matamakanda na ke kozoba délivrance kuna. Allez leur demander, allez demander Veve Kiamwanga que représente docteur Pierre Wapiti. Allez demander même à Lili Kiamwanga. Non, Nazoloba, Veve les garçons, l'avant-dernière. L'avant-dernière Veve Kiamwanga. Azawana na Paris. Que Boukne Kotunaye, que représente docteur Pierre Wapiti. Comment vous les connaissez? Boluka Roli Kiamwanga Otunaye docteur Wapiti oyebi ndege nini elle représente quoi? Boluka Alili Kiamwanga bokene kotuna bango ozo comprendre mutu moka koya ko telemate kwa loba parce que mukumba o ngana memie leki munene ozo comprendre mukumba oyo bapesanga na mema na mukili oyo eleki tellement munene charge waneza tellement pesante donc batebele bakoko supportant moté yango moni baboma makana na se ya mabulu que l'âme de notre papa Verkis Kiamwanga na Mateta repose en paix. Il a fait un grand travail pour relancer la musique congolaise et le moment maintenant est venu pour qu'on puisse l'honorer, l'enterrer, l'amener à sa dernière demeure en paix. Mais il y a bandaki koloba foba kundaye na saxo na ye. Moi si azana ye na ndaku a empêché yango te. Alobaki te ke bozwa saxo na ngai bo pesa yango soki na mise bo pesa yango soki na président Songolo te. Balobi abandaki koloba toujours que
le jour de sa mort, faut pas kundaye na saxo na ye oyo abandaka kobeta, oyo agarda yango jalousement. Il faut honorer la parole d'une personne quand elle vient de décéder. Mais mutu muna li kotosa maloba ya mowei te. Yango na bazo vivre makambo bazo vivre. Ba âme errante ebele na kati ya mboka, surtout dans la capitale. Ba âme errante ezali ebele. Tu vois. Et la makambo bazo vivre. Que son âme repose en paix. Que ba funérailles et le kamalamu na respect nyonso. Tu vois. J'avais quitté une copine une fois parce qu'il avait parlé le mal de lui, de mon papa Verkis. Et je l'avais quitté. Tu n'as pas droit. Et à partir de ce moment, ngana yo finish. Et si pour coopérer les sous-soutés. Il faut honorer les morts, respecter les morts. Matondo. Tondo docteur Wapiti tozolanda yo na bokebi nyonso tuna makambo za koloba surtout pona papa na biso Verkis oyo lelo atiki biso na akufika na mokwali yango tolobaka tant tozoba tant bazana nous vivants esengeli ba honorara bango ke tant akufi déjà akomona nyonso to ekosala na simane akomona te mais tant bazana nous faut honorer bango yango tozoba ke bato ba honorer papa Noël to profiter to loba papa Noël lelo azana nous esengeli ko honorer lelo. Mais tozozela kala omoni biso bato muni mamujisa lumba tango oza vivant bakosala lelo cotisation te oza na difficulté mo ozo traverser même oza malade mbongo traitement eza te bakosala lelo cotisation te même membre ya famille na o aza na ba moyens financiers nécessaires akosala yango te. J'ai vu un garçon na Mbinza qui venait de décéder rien que parce qu'il manquait $50 pour basomela ye makila. Tellement il avait vomi du sang, alors il fallait bazongse makila. Et au hôpital, il y avait ma soeur, na Saint-Christophe, il a besoin de $50. Et le garçon là est décédé à la maison à cause seulement des $50 qu'il n'avait pas. Mais alors que Bazala qui n'a pas ministre, dans le gouvernement, il y a époque, il y a président Kabila. Et tant que garçon a koufi, ndeko ya ministre aye na plus de $3,000 $4,000 pour chercher à enterrer ces pauvres garçons. Bache bakatafal partout. Je dis mais qu'est-ce que l'homme noir a dans son cœur? Ces garçons viennent de mourir à cause de $50 seulement. Tu vois? Donc ils ont la coutume na ba tradition na biso o esengeli to moderniser. Toujours, nous devons moderniser nos coutumes et traditions et les mettre maintenant en équivalence avec le monde actuel. Tobanaki kokoma na ba papier, tokomisi kokoma na ba ordinateur. Et sengeli ba chef coutumier pe ba sala ko ba moderniser tradition, ba banda kokoma yango na kati ba ordinateur, ba sala lango ba fichier. Sous la période de qui n'a pas fait. C'est ça, moderniser la tradition. Tu vois? Donc, ça m'a mingi. Ba honora kabatu. Babimisi kaka mbongo. Soki kaka moto akufi. Ne babimisi. Ça m'a mingi. Nous devons changer, modifier, transformer les choses. Bateau. Ah, boyokinga siko. Ouais, maman Gisèle. Voilà, na bandeko banabi, ozana raison place wana en tout cas to honorer bango tango bazana nous vivons, to zela raté ba kufra po mbongo bima ebele po bazo mona na bango ngote. Eko bima ebele lelo to mona ndeni ba rosaele otanga zaki na bomo ifake mokalia yango. Wana to leki na likambo wana bandeko, to tia ba j'aime to zaka kana docteur Wapiti. Ndenge to za lelo tozana ye tokoyoka ye makambo tokotuna ezali ebele pour expliquer biso la situation tozo vivre yango lelo na communauté na biso yango ezosenga ba j'aime ebele na kati émission to ba toujours ndeko koti tiela biso j'aime s'il vous plaît parce que yango ndeza important na YouTube tiela biso ba j'aime penza ebele nde bozana bolanda biso na moni bozali
ebele réalise partager Alice et bandeko bakota Noël Manzambi bozana docteur Wapiti to yokaye na bakeso tozotuna na poko na lilo docteur tozana likamosusu to uti ko vivre drame na communauté na biso awa na diaspora mama na mwana na ye bakuti bango ya kokufa na kati ya ndako eza likambo ya pasi esali mitema kokamwa yo oyebi bango malamu parce que bandeko bakufi wana oyebaki bango très bien yango tozotuna likambo eza penza likambo nini yango ya somo boye oyo toyoki na matoi na biso tozoyoka. Merci Matondo toi sakidi l'accent Mamu Gisèle Lumba pona mutuna na yo ezali pasi pe ezali mawa. D'ailleurs je manque même les mots depuis que j'avais appris cette triste nouvelle de 12 à 4 heures du matin que mon ami Dédé Bikofo qui m'appelle à 4 heures du matin. Na lamuka qui pona banda ko se préparer pour la méditation il y a 5 heures. Et tant on a écouté là, Dédé Bikofo vient de m'appeler à 4 heures du matin. Na bi non. M'appelle il y a 4 heures boye ezalaka na makam. Et j'ai rappelé à mon ami et c'est lui qui commence à me raconter cette histoire, cette triste nouvelle. Et je m'étais effondré. Jusque-là, je suis toujours effondré. Je n'ai pas de courage ni la force de faire quoi que ce soit. Pour quelle raison? Batoubaye baka histoire te. Nathalie na ba réseaux sociaux na boni ba chronifuati. Avant yo opesa information, il faut ozwa vraie information na source. Oluka osala même ba contre-information pour yo que ne ko bimisa vérité oyo okoya kopesa bato. Na félicité kaka notre frère Deschaux ye na landi ye ake gauche droite te apesi kaka information ya décès, annonce ya décès na rapport oyo police abimisi. Ça c'est un bon travail. Mais na moni mususu bakomi kotanga bakombo azalaki mobali ya mutu boy, azalaki mwasi ya mutu boy, azalaki. Alors j'ai rigolé. J'ai dit non, oyebi histoire ti. Oyebi histoire ti. Mamu Gisèle Lumba la lingaka mingi koloba makamu na ngati. C'est pourquoi na renvoyer bino na lobby bokene ko Lucas Solange kamwanga na botuna e docteur Wapiti était qui dans votre vie? Boluka Veve qui a mwanga son petit frère, Boluka Roli qui a mwanga son petit frère, Boluka Annick qui a mwanga la cadette, la dernière de dans l'ère lignée familiale, Boluka ba Alili qui a mwanga bokene ko tuna bango, Boluka Jetou Salai bokene ko tuna e que représente docteur Pierre Wapiti dans la vie de Solange qui a. Alors, beaucoup découvrir Makambo Ebele. Au découvrir un bébé. Louise Tambwe Ebambi Muzungu. Voici son nom. Ce qui la bengie Ebambi. Bayebi ke owana ayebinga malamu. Est-ce que ba chronifote wana est-ce que bayebi kombo ya Ebambi? Bayebi amuti. Mamu Gisèle Lumba, c'est mon ex-femme. Ah. C'est mon ex-femme. Ngai mutu na ye awa na poto na kati ya ville oyo. Tobandi na ye love dans les années 2002-2003. Ngai mutu na keko arraché ye na maboko ya Papa Wemba. Parce que elle fut copine ya Papa Wemba. Na koloba ba raison ebele te po makambo muso eza wana pesa très mystique. O eza mêlé na Papa Wemba na ba vie bala musique. Alors, ngana ye ko piqué ye bandali mobimba eyebi. Affrontement oyo nga nazo sala yango na Papa Wemba
na Avenue Kimbondo na Bandal esika bango bazalaki kofandi. Papa Wemba ye na vewe na ye coccinelle, Louise Tambwa boyi kokota na vewe wana coccinelle akei na ngai. Alors, tango to évoluer bongo na Kinshasa, nga mutu nazo loger, nga mutu nazo futela ye ndako na kati ya Bandal, bana ya Bandal bayebi, ba sportif bayebi, kende na Dekani, kende na Dibamboma, kende na Inga, kende na Kimbondo, kende tout bakoyebisa yo masolo. Moi je parle avec de preuves. Alors, en 2006, ma mère venait de décéder. Nga nazalaki na mosala na Zurich, babengi ngai, bayebisi ngai, et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'appelle parce qu'elle connaissait bien ma mère. Alors, c'est elle qui a arrangé les funérailles. Abinanga, il reste tranquille, moi je prends tout en main avec mon avocat Maître Guillet qui est à Kinshasa. Arranger ma cambouignon, c'était au mois d'avril 2006. Et ma mère a été enterrée dignement. Et même dans la famille Etika Masolo, même mes amis de l'Europe qui étaient partis assister, par le que le docteur a beaucoup d'argent, il nous cache des vérités, voyant comment s'étaient passées les funérailles. Et au mois de juin 2006, je descends maintenant à Kinshasa pour nana kenekotala makambo oyuta ki koleka du décès de ma mère. Parce que j'ai été vraiment effondré. C'est une femme, on a l'obaka. Moi, si on a linganga da vie zakaka ye, ma mère, Poutou Antoinette Founi Chibi Chabou, est décédée à 85 ans. Nde Nathalie na lobi makambo oyo sali ponanga. Soke salamaki bongo te na lingaki na lata soni moko na vie toute ma vie. Au propre que ma mère était décédée, son corps pourrissait dans la morgue de l'hôpital général. Et je vais te faire un cadeau. Netoye ko organiser mariage. Je me suis présenté à la famille. Sa maman capitaine de la police. Maman Kiabou Kiomba. Donc capitaine de la police. Ils ont travaillé dans DGI, dans le ministère des Finances, dans DGI, Direction Générale des Impôts. Avant qu'ils ont plaque il y a immatriculation, c'est lui qui va signer les derniers rapports. Pour plaque nous y a matriculation et bima, na y a présidence, na y a basoda, na y a ministère, na y a ambassadeur, yé moutako signé. Il était dans services spéciaux. Son chef, général Raus. Est-ce que vous comprenez, Mamou Gisèle? Très bien, alors, tosali ma présentation, nyoso makambu nyoso tosala. Son père, Papa Michel Mouzongo, un papa intellectuel, un papa oyo, un grand joueur, il y a Anglebert Mazembe. Bayena Kinshasa na bakibasa Maliba. C'est lui qui me raconte cette histoire quand on parlait ensemble. Chef de division dans le ministère des Affaires foncières. Pasteur. Oui. Nasali makamno soba na Bandal bayebi. Pourquoi nasalaki? Parce que namonaki ke azalaki fi moko azalaki na ba qualité oyonga na lingaka. Moi si fois pesi sakanga respect. Ce qui to telemina ina zo peser. Savoir vivre. Pas problématique. Pour pas si moussous pas ça problématique. On va dire boba eko tourner makam. Oui. Donc famille no so yebi. Batuno so ba fandi. Mon ami colonel à la PJ aujourd'hui
ye mutu aye koloba makambo nyonso tu ndenge balobaka ya libala. Et à ma grande surprise, après, musique ezobeta, et outi pas lambio, pas bato à vivre la musique. Vous comprenez? Tozolanda, très bien. Alors, to sali mariage na commune ya Bandal. Et pas maman Broukoumestre Makayabu. Quand maman Broukoumestre Makayabu était Broukoumestre de la commune de Bandalungwa. Kuna nde toke kosala mariage civil. Et tant munazo kene kolinga ye, elle a 2 enfants. Raïssa, 6 ans. Déborah qui vient de décéder avec elle, 3 ans. Déborah. Elle m'a fait beaucoup pleurer. 3 ans. Vous comprenez, Mamou Gisèle. Très bien. Les papas de ces 2 filles, les papas de ces 2 filles, aujourd'hui est colonel. Je ne sais pas si elle est déjà en retraite, je ne sais pas. Si elle est toujours en vie, je ne sais pas. Mais ce que je sais, la dernière information, à Joaquin Grad, il y a colonel. Mais les Razana Louis, Azan lieutenant, officier de liaison à l'est du pays, agent Yassarma. Vieux Coco. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça, c'est la vérité. Au Balobakango, Yoko ki koya ko kolobane n'importe quoi te okobimandoki. Parce que les preuves sont là, des photos sont là et tout. Koutou mariage, koutou, l'administration belge a les éléments. Et ngana eko sala ba ya awa. En 2007. Nga mutu na ye na bango. Na bina yo, na ba petit ba koki kotika la te. J'ai dit à Raïssa hier, j'ai dit Raïssa, peut-être j'avais mal fait de vous amener en Europe. Si je ne vous avais pas amené en Europe, peut-être Déborah allait toujours être en vie. Mais je vous avais amené pour vous en avez moko meilleur. Raïssa Nenani, mon aliboso. Mon aliboso, l'aîné qui est resté en vie. Ok. Elle avait 6 ans. Nga mutu na ye na bango, bazwi mikanda na bango, na kotisi bango na ville oyo ya Antwerpen, oyo no bobengi Anvers. Bazwi mikanda na bango, bakoti ba classe, Déborah Raïssa bakoti ba classe. Ngam nazo tangisa bango, mathématiques, tout ça, na ndako. Est-ce que vous comprenez, Mamounamba? Oui. Où était Papa Wemba à l'époque? Papa Wemba me makaye awa. Papa Wemba kuta kosi ye, a kosi ye na di dosenga. Elle-même qui me dit ça. Un jour, elle voit Dido Senga, pas comme Koloba qui Swahili, parce qu'elle parlait très bien Swahili. Pas comme Koloba Swahili na Dido Senga yebisie, Ozaline de Konanga na Kopombe la yote. Beaucoup la yebisinga, tout ça le loma kamwa mikilité. Poso oke mikilo koki mai. Atika kokosa yoke, ngai mutu naza na dossier na yo. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'avais dit quelque chose par rapport au garçon qui entourait Papa Wemba. Palebiote, tu as porté une plainte. Moi, j'ai vécu avec des femmes de Papa Wemba. Pour que nous tournions à Shagui Charoufa, qui représente le docteur Pierre Wapiti dans votre vie. Ils m'ont raconté des histoires. Alors, en 2010, Tokabwani, le 22 décembre 2010, on me fout dehors, on fout dehors par la police. D'ailleurs, la police ne me fout pas dehors. La police me dit, va chez ton ami Giovanni de la Renta, que son âme repose en paix, va rester chez lui
jusqu'à ce que la colère de ta femme se calme. Après, tu vas regagner la maison. Kokende wana na kendaka pe kokende nyonso yango wana. Mais je ne nakoloba te parce que balobaka mabe ya mowei te. Mowei azalaka susu na likambo na mutu te. Mowei azalaka susu na nyongo te. Mowei babundisaka ye te. Akomi na ye mowei. Akomi na ye mowei. Tu vois? Akomi na ye mowei. Ne bakei sikoyo kovivre ndenge bakendaki kovivre. Et à chaque fois, il avait besoin d'un petit rien. Elle m'appelait de temps en temps. Je lui servais batubazo kama pour poser ça. M'habiter. Cette sœur, ce qu'elle a fait pour moi, nakoki kobosa na yango te. Elle a enterré ma mère avec beaucoup de dignité. Et nakoki kobosa na yango te parce que je tenais beaucoup sur ma mère qui m'a élevé après la mort de mon père. Ndenge bakendaki wana abandi kosala sala makambo na ye, mais abundisami mingi. Un jour elle m'appela vers 22h. Abandi kolobananga, mais avec un nouveau numéro qui n'était pas na répertoire nanga. Na yambi ndenge na yambaka ka ba numéro, na moni mwana mwasa zoloba, mais avec sa voix, j'ai compris que c'était elle. Asolo langa pendant 2 heures du temps. Et à la fin, elle me pose la question, mais yo pasteur yandenge nini? O solo lina mondimi, o tunie même pas kombo na ye nani. Enga na seki. Na lobi natuna kombo ndenge nini pona sina yebaki deja tango bandaki ke c'était Louisita. Aloba nanga makamu ndenge azobundisama bandoki oya kene kosala ba amitié. Comment ils ont voulu même faire passer sa fillette qu'elle a eu là. Alobi nanga nazana ba kombo ya batu wana nyonso. Comment elle était combattue, comment elle était même au niveau sorcellerique. Kombo katofande zana kindoki mingi. Ebisaka bango ango. Quand tu badines avec moi, nako bimisa yo polele, so na bimisi yo polele, alors yo kosala likambo lingo sala, nga na kosandi so kindoki wana na public. Après, je vais demander au juge, ce qu'elle vient de vomir là, c'est quoi? Abundisa miming. C'est une femme qui était avec moi. C'est une femme que j'avais épousée. C'est une femme que j'avais beaucoup aimée. On a banako lobaneke, oza mwasi nanga suka, yo mutoko kundangai. Et depuis le 22 décembre 2010, je suis resté seul jusqu'en ces jours. Jusqu'en ces jours. Tu vois. Et koyoka makamona yoka kina 4h du matin, quand mon ami Dédé Bikofo me parla, j'ai eu des larmes. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que babomi bango na kachandaku? Est-ce que baliake loko ya poison? Est-ce que ezalaki makambo ya gaz? Qu'est-ce qui s'est passé pour Yena Déborah Baketende Wana? Déborah, une fille très calme, une fille très belle, très gentille. Comment Bakoki Kokenende Wana? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me posais seulement cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Yango noko yebisa bandeko apasi botia mituna se, botia mituna se. Bokendaka pressé te, bokitisa mituna bino na se. Mitu ezala lokola ya biseleke te eza likolo, likolo neti ya nyoka te. Po nyoka mituna ezaka na se te, ezala kaka likolo, ya kaka likolo. Tokitisa, bokitisa mituna bino na se, bokitisa mituna se. Bokitisa mituna se. Ozoyoka histoire mamu Gisèle. Tozolanda très bien tozoka. Donc histoire yango wana. Oui. J'ai appelé sa sœur à 4h du matin pour vérifier l'information.
Et sa sœur Mira Tambwe vient me rappelle à 6h30 quand j'ai fini mes méditations. Elle dit, oui, c'est exact. Parce que ma grande sœur Vicky m'a dit ça. Parce que Vicky Tambwe, Mira Tambwe, qui est avec son mari à Leven, et Vicky Tambwe qui est ici avec Divi, sa fille. Alors, il faut choisir l'homme à qui tu vas vivre. Yo moi s'il faut pona mobali oyo ko vivre nae ko que no ko pona n'importe quelle mobalité. Tu vois. Parce que l'homme doit protéger sa femme. L'homme doit protéger sa femme. Et dans mon rapport, il y a police et bimi, j'ai eu des larmes. Après 15 années en Europe, vous n'avez rien appris. 15 années, Bassali, 15 années. Oui. 2012, aujourd'hui, 12 ans, Tokabwani, Tosalagi na 3 ans, na Pote Sikamoko, na Kishasa, Tosalagi pe 3 ans et Sikamoko. Et 12 années, 15 années, vous n'avez rien appris en Europe. Vous n'avez rien appris sur les infrastructures. Yabandaku ya poto. Naka poto za loko la bombe. Tovanda kaneti na kati ya bombe. Siko docteur Wapiti, tokata yo maluba muke tozo yo kapena tozo expliquer biso yango tolingi kokata katate poto landa malamu. Lelo bandeko baza kolinga tozo ka ebele muto alobi akufi na boy mais yo loko ozalaki pena proche. Oyo ki yango akufi penza bakufi penza na likamu bakufi na nini. Non, rapport ya police et bimi ma sœur. Rapport ya police et bimi bakufi par rapport ya gaz ya COD. Baba pemi gaz wana mingi et tout fait bango c'est comme ça et qu'on peut ça va vertige si manango et cohésion evani tant ko evani ce qui mutaroya ko secourir yo azalité après tu meurs après tu vas mourir okokufa les problèmes derniers bango ba comprendre qu'il y a ngote que dangerosité il y a barbecue appareil ya barbecue oba ekokuta na kati ya ndako tala mibali musuba za bazobe ye ayebi kaka bolati bilamba boke na babwate bomeli boye bolali mais au point de vue apesa yo ba initiative na ba conseil ya vie aza na ngote ayebi yango te aza pe na dimension wana te. Alors il faut que ça mais merci ce que je mobali moko attends na mbongo mingi te mais ayebi ko prendre soin na yo ko pesa yo ba conseil ya malamu ko lakisa yo l'avenir ko lakisa yo comment se comporter dans la vie ko lakisa yo même ba tâches ménagères mususu comment les faire ba tusu ba vandi na poto ba s'intégrer te bazo bana kaka neti baza na kati ya Kishasa ba s'intégrer te. Et na Kishasa banokola bana bakoni banokola bana mbabula ocheli banda mais oye awa bakoni na mbabula ezalaka te okolamba na région ya gaz il faut y avoir dangerosité ya gaz etala ndenge bakeili allez bato babali ko spéculer oh babomi bangola boyo mbanda bomi yela boyo non laissez tomber tout ça. Les rapports de la police est là. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière. Kabakawana et Zouama. Tu vois? Et ça va erreur moko très grave. Oh, ce qu'on commettre yango et tu ne t'en sortiras pas. Ce qui secourt nous tako bazala kaka bango mibale na kajanda. Mutu moko ayekota la bangote avant tango bazala ki agonissant. Et tango secours réseau ya c'est déjà trop tard. Parce que comment? Bana mususu bazaki na bangote. Non, bana mususu bazalaki te. Raïssa vit chez elle maintenant. Ah, d'accord. On dit alobia kenda ki kuna un lundi, maman bondeli ala la wana ya boy, abinga na ozonge pa nanga azonge pa nayi. Bango batikali bango ka misaka. Oya muke ba keisi na classe na tongo. Mais yo keisi na classe na tongo. Ozonga kisusu ko lala ou bien ndenge. Ah, donc, bakufi na journée, zaki na katika na journée, bakufi na journée.
Et l'après-midi maintenant, tant que memi moi na suko de l'école bazongi na e pour que ndaka bis ba sonner mutazo formulater ba téléphoner ta téléphone mutazo ya ba téléphone iti. OK na minute wana et 2 batikala ki na kati ndako bazaki déjà agonissant. Police mutule raye ndaye ko découvrir tant ba bengi police. Le pote zo senga pe certaine mayele moko na mutu. Kovana na loyenge te, poto eza bongo te, poto faut raisonnaka, faut réfléchir. Oui. Et c'est la première fois que moi je dis ce genre de choses. Dans les cas la TVT pour la vie privée là-bas. Et nous avons eu un cas qui nous a touché, qui nous a marqué. Mais toko sala nini? Nzamba lobaki na Adam, alobi na ye, Adonai Dieu prit l'être vivant et le mit dans les jardins d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Adonai Dieu donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de toute arbre dans les jardins, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Quand le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Liwe wita pa ya nzambe. Quel que soit ndenge yango ekoyela na accident, na maladie moko de longue durée, na maladie moko brusque, donc liwa eutaka pa ya nzambe. Mais biso na kati ya nyose christique, mikolo nyonso tosambelelaka la mort du soir na la mort subite. Baliwa mibale wana eye la biso te. La mort du soir, okendaki kolala pongi avec plein de projets dans ta tête. Le matin, tu n'étais pas réveillé. Le matin, la moukite po okufi na kati ya pongi. Na nyose christique tozo ko accepter ya route. On a des prières. Docteur Wapiti, na news christique tozo boza ko accepter ya route telema wana parce que vidéo ezo senga bande ko va to continuer docteur Wapiti. Botsana ba j'aime pour to continuer azoloba s'il vous plaît. Totsana ba j'aime parce que vidéo ezo senga ba j'aime s'il vous plaît botsana pour na YouTube en tout cas botia ba j'aime pour docteur a continuer koloba ce qui était to telemi a parce que vidéo ezo senga ba j'aime ebele na zomona se ndeko tsana nu taka j'aime pour na like sekeza tozo tia biloko ya mabete na YouTube botia ba j'aime pour docteur a continuer koloba donc na telemi wana po so ba j'aime ezate ezo senga na biso to kata vidéo yango tozo se botia ba j'aime boza plus de 1000 personnes donc j'aime na yo ko coûter l'oroté s'il vous plaît botia ba j'aime pour vidéo est la protéger. Tia ba j'aime pour docteur a continuer avant que to katate. Pour zo senga biso to kata so botia ba j'aime te. Nazo zela ba j'aime na bino pour to continuer vidéo. Pour docteur a continuer koloba. Donc docteur zela muke mera mai nazo zela bandeko. Batia ba j'aime ebele bazana biso elongo. Saint Laurent yebisa bandeko batia ba j'aime bakota batia ba j'aime ebele. Christine bino nyonso bozana biso elongo boza ebele. Raili sibisa bandeko batia ba j'aime. Parce que zo senga biso to kata vidéo donc to kata te ceux qui boti ba j'aime ebele to continuer vidéo mais ceux boti ba j'aime te senga biso to kata vidéo s'il vous plaît tozo zela bino mais bon matisa oui koko banzuzi bon matisa ba j'aime bazo ebisa biso ke ba j'aime ezate donc bon matisa ba j'aime yon to temsi docteur pour ba j'aime ezamuke donc ba j'aime ezate botia ba j'aime docteur a continuer na ekoloba mais ba j'aime na binonde et ko sala kia continuer koloba poto katati poto tuna to comprendre makamni ne l'équipe poto zuba information ebele na ndenge ebele mais docteur Wapiti azala ki penza yebi bango malamu donc to epa na ende tozo ba information ya solo ya sûr donc botia ba j'aime s'il vous plaît pour bazo sa biso ki émission esengi ka ba j'aime merci nabi ke boyo kinga tozo ngi docteur Wapiti. Vraiment, plus de 1000 personnes, vous avez un 200 j'aime. Ah! Biso penade tozala. Pour tera j'aime. Donc, il n'y aura pas si quand on continue la vidéo, tu j'aime. Pour mouta continuer koloba. Pour YouTube, ils ont senga bon, ils ont senga j'aime. Pour plus ces ebele, photo ya bato ezawana. Ceux qui ont j'aime, tes os simbate. Yango to biwote j'aime, mais mutumso azomona mutema pasi. Pour ni tozara bon, yon docteur Wapiti azoloba. Bozolanda biso to linga diamano ate molinga docteur Wapiti. Tant bozolanda biso otekaka j'aime pour émission ezosenga bongo biso te émission ezosenga bongo mais mona mutazo mona pasi ba mama na batata bazana bandako azobana ti la diamano j'aime te ozotela ngati ozotia pour émission botia ba chef a diamano TV s'il vous plaît pour YouTube atinde biso message ke ba j'aime ezate
Aninga tarisa bango yo tie, d'accord, merci. Docteur Wapiti, to continue bande koloba ke bino na news christique. Voilà, et sengara bongo te na zongi so na malobande lo bapona mo ba jeme mati vidéo vandi kimia. OK, tozo yo. Oui. Donc na news christique tozo telemela o tozo benga la mort du soir. Oui. Mutu alalaki plein de projets na mutu na ye na tongo alamuki te. Baye kukuta ya akufi. La mort subite mutu afandi kaka boye pou akufi te. Tozo telemela ngo toza na kati ya ba prière mabondeli o tozo kosenga na Nzambe, tozo senga na HM a éloigner les biso la mort du soir na la mort subite. Donc subite wana Nzambe alongola yango liboso na biso. Parce que liwa il faut annoncer yo tangu eza koya. Tu vois? Il faut annoncer yo. L'ange Michael avant ya kozwa yo, il faut annoncer yo 1 mois, 2 mois, au plus 3 mois avant, il faut annoncer yo pour yo bandasiko pour se préparer. Makoko ya kozwa lokola muyibi te. Soka ya kozwa lokola muyibi, alors cette mort là, nous devons nous poser beaucoup de questions. Dans la diose christique, nous ne pleurons pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Moni, parce que les chrétiens balinga kokende lola, bateyaka batu lola, mais lola wana yo kokenda na nzoto te, lola ezali mboka ya lumière. Yo kokende yango na corps ya Zoar, okenda na corps ya lumière. Corps ya lumière eza corps oyo te. Il faut se débarrasser na corps oyo olata siko corps ya lumière po yo okende na nzela ya lola. Mais ce que baboni mutu akufi babani ko spéculer, même passer akufi bakomi ko spéculer. Pona bango liwa moko naturel ezalaka te. Okotala bango ndenge bakolela lokola bapakanu lokola bato yo bazangi espérance. Yo kana tangela bino mukanda ya nyozi christique ezolobela biso nini à propos de ceux qui sont morts. Nalobaki année oyo 2022 na ba famille na ba entourage na ba milliers na biso tokokufela bato ebele po 2022 o eza malamu te ba de misatu wana trinité wana eza malamu te o ezokende kopesa biso si eza malamu te na lobaki deja yango na ba émission ntango tokotaki na année oyo. Alors faut tosambela ba mois oyo totikali nango po na 2022 oyo esila. Tosambela po année oyo ememi batu ebele. News christique elobi nini? Natanga mukanda ya news christique. Déclare ce qui suit. Ne pleurez point celui qui meurt. Bolela te na mutu oya kufi. Kolele ezali bato oyo balelaka bazomi bamba na mabele, bazokata bilamba, bazokobamba na bamir, pona mutu akufi. Ne faites à son intention ni pompe funèbre, ni repas sépulcral. Bosala yango te, bato bakoya feti. Pona mutu akufi, bakomisi yango feti, balambi biloko, basombi masanga, soto ute cimetière, tokokende kokutana sikoyo na bari ya songolo, kuna nde balambi biloko, kuna nde tokomela masanga, sima tokende na bandako. News christique eboyili kabwana. Elobi, la mort est une chose fatale. Il est donc aussi impossible de vouloir l'empêcher en répandant de pleurs que de chercher avec un vase à épuiser la mort, la mer. Liweze loko moko ya pasi. Yo koki koluka ko empêcher yango te. Koluka ko empêcher yango eza lokola mutazu kantini akene bala lobi na kotoka mai nyoso ya ibale na kantini yoyo. Celui qui, à l'occasion d'une mort, aura déchiré son vêtement comme une action blâmable. Mutu oyo natango mutu akufi. Mutu yebaki. Mutu ya famille na yo akufi. Yo bani ko pasula bilamba. Obani ko lela lokola yo zo blâmer Nzambe. Lokola yo zo blâmer liwa wana ebomiye. Yo osala lokola zo blâmer ye.
namonaki ndeko na ngai Louise Tambwe ntango mama na ye akufaki mama ki abukiomba komanda alobi nakosambela susu te nzambe nasambelaki mingi mama na ngai akufi na kosambela lisusu te. Oh, ça c'est quel genre de plaire? Quelle manière de pleurer? Même si tu pleures comme ça, Dieu reste, hein? Dieu, lui, ne change pas. C'est lui qui sera arraché les cheveux, sera tenu enchaîné sur la montagne de l'ivresse. Yo muto ko benda basuki okata bilamba banini po muto akufaki. Okomisa ngo lokolo zo blâmer Nzambe. Yebaka mukolo na yo tange kokoka. Okokende na montagne wana esika bakokende ko enchaîner yo. Soyez affligés, brisés par la douleur, désolés, mais pleurez sur vous-même. Mille là pour na yo moko. Yo mto tikali nanu na vie oyo. Mille là pour yo yebi makambo ekoye la yo ti. Yo yebi oya yo ndenge ekoya ti. Oyebi te. Palobi soki mutu wana kufi, il faut que ça la nini. Si donc vous avez souffert du départ des âmes du milieu de vous, secouez enfin la tristesse. Chassez loin de vous les deuils et les gémissements. Car du deuil et des gémissements naissent ces esprits solitaires, ces démons malveillants qui détournent les âmes sur les routes et les torturent. Tango yozo lela mutu akufi, yebaka ba démoni wana siko bakoya, po yo sepeli tendenge ya akufi, akende kobotama na monde des esprits, akende kobotama kuna bino bo sepeli te, il fallait qu'il bo enchaîner atikala na mokili oyo. Alors, il est destiné na ye falaka kende na moment wana, yebaka amu wana siko bisike kei ekokende na batourma, ekozwa batourma ebele. Dernièrement, na tchaki maloba oyo, na stati na ngai, na postaki yango. Mais si vous aimez ces âmes, si vous vous inquiétez de leur sort, hâtez-vous d'adresser pour elles des vœux et des prières. Ce qui bino bolingi moweyo ya kufi, oya tiki biso, bon kenende kosala ba vœux, bon kenende kosala ba hommage, bon sale la ye ba prière, bon sale la ye ma bondeli, bon nzela na ye ezala polele. Parce que tango yo kufi, okiti na se ya mabele, eza na 49 portiques, oyo oko traverser, po oke ne kokoma sikoyo, na place oyo bazo zela yo. Mais 49 portiques wana, oko passe yango ndenge nini, soki otika ki bato bazo lela, bazo kata bilamba, bazo mibamba na se, bazo finga na Nzambe, lokola, blâme moko boye pona nini moto ya kufi. Bino boye bi pona nini ya kufi. Nzambe nda yebi pona nini ya kende wana. Bosalela ye ba prière, bosambela bosala ba prière, bosala ba prière. Ensemblez les fidèles, lisez les saintes écritures et priez pour que le Seigneur leur fasse miséricorde. Ngana kosambela pona bango, na kosambela pona mwana nga Déborah. Nzambe yondo sali, po Déborah azonge pa na yo si vite comme ça à 23 ans. Nzambe yondo sali, po Louise Tambwe à 44 ans, né à 78 au mois de février. Sine horoscope na ye poisson po na yebi malamu. Yondo sali bazonga nzela moko na mwana Déborah kwa salaki très attaché na ye. Biso to yebi tina te mais yo Nzambe yebi tina. Mais sala ke retour na bango ezala na kimia ti omboka ya yo. C'est-à-dire pour que sa splendeur les précède, pour que sa lumière les suive, pour qu'elle soit placée à la droite de l'apôtre de la vie et à la gauche de l'ange de la lumière, et qu'elles échappent aux chaînes des rêves fondus. Tangu tokosambela boko, tala makambo ikosala mapona ba. Bako échapper na ange oyo ayaka kolie ba âme. Bango sikoyo bakokende na kimia. Bakokende na kimia. Et moi, je vais le faire volontiers. Nakobondela pona bango. Nakobondela pona bango. Ce sont les êtres que j'avais tellement aimés. Et j'ai eu des larmes hier en parlant avec Raïssa. Donc, inga na kosai la bango ba prière. Nzela na bango ezala polele. Nzambe da yebi pourquoi ba kei.
Ces derniers temps, lui, c'est un abundisa maki mingi. Abundisa maki mingi. Peut-être nzambe pas linga kete kopema. Dans la liste ya bato nyonso bazali kobundisa ye. Ye moko moto apesaki ngai yango. Na bastaff akendaki kokota. Ils ont d'abord tenté à vouloir prendre sa fillette. Babundi, bakoki te, mwana wana tikali na ba anomalie. Est-ce que vous comprendrez, maman Langaï, Gisèle Ouba? Toko sala susuni. Siko docteur Wapiti, oui, toko tout n'est pas na yo, tant ozo bana biso ke abundisa maki na nini, siko poto comprendre, poto zo lando mon ke leo na baki na tuna mingi te po yo lo ba mingi, mabundisa maki na nini, expliquez. Abundisa maki na bato abutu, bandoki. Obi ba staff mosusu ke kota ko, ba staff wana eza ya bandoki. Na yebisaka bino na poto toza na bandoki, très dangereux. Na basi na mibali, na batata, na ba mama, na bana, na ba mikolo. Ba uti nango na ba famille na bango. Ba mususu ba contaminer bango awa. Omoni. Alors tangu toye awa toye kokutana, to uti mboka, toye kokutana awa. Ngaza mwana mbinza, peut-être roza mwana lemba. Makambo eleka na lemba na ba famille na ba taku na ba quartier na nonga na yebite. Na quartier to yebanaki. Ndaku wana baza ba grand sœur, ndaku wana balinga kisi mingi, ndaku wana balela kosambela. Poto kola ke sika moko to yebani. Mais na poto to ye kokutana, to uti bipai na bipai. Keba na ba connexion oyo ozo kende kosala. Keba na mobile ozo kende kolinga. Keba na mwasi ozo kende kolinga. Keba toza na bandoki abundisa maki na ba staff ya kendaki kokota ba staff ya kendaki kokota na ba staff wana sikoyo epesi ba conflit mutu mususu boza ne conflit na moi amemi conflit wana na butu mutu mususu boza ne conflit na moi amemi conflit wana na butu. Mutu mususu na nyongo na ye na moi akomi kwa kwatake yo na butu. Mutu mususu ya déficit biloko volontiers. Mais yo po futo komi na problème d'argent. Ye mutu akangi problème d'argent na yo. Po yo okoka kofuta ye te, po ye asirika epesa ye droit ya koya kokotelo siko na vie na tengaki. Keba bisiko zoko no defa bino. Ba musu basalisi likelemba, mais likelemba na ezalaka na butu ezalaka pe na moi. Yo yebite. Yo yebi na yo te, yo misu mai, oke kokota na like. Oko komi tia na problème. Kala mingi to mona ka okomi na ba problème na foyer na yo. Kala mingi to mona kaka bana no bazalaki kalme bana no bakomi ko tomboka. Yo zo yeba te. Esusu bakomo bungi sombo wa like leba. Bakomi ko yako yiba yo ngo na ndenga butu. Po yo kota banyongo. Moni. Nengo moni to fani. Alors yake na okotsa na ba staff. Moni. Orke ba staff mingi ya kotisaki bazana ba makambu ya butu. Na basi atangela nga bakombo ye moko na ba mususu ba camarade ne mususu ya Paris oyo nga na bana ko mona ba photo na bango na zo bise camarade no o azana so camarade ya bana ki kondiba te après ye kondiba lobi oui makambo zala ko yebisanga eza ya solo parce que les wana za na sentiment démoniaque eza ko aveuglé na ba mibali mususu tozo keno mibali mususu bazo tia basi na kisi akero chayo na kisi. Comment yo zalaki mwasi ya patron okene koma mwasi ya mutu musala ya patron ozomona ngo normal ya normal te yo zaka mwasi ya patron ye azalaki mutu musala ya patron aliyo ke kolinga ye bolingo fu te bazo pratiquer ba magie noire bazo pratiquer ba magie noire bakotaka pa ya basi ba pesaka bango mbongo. Soka na bango 3 akangi bango na kidimbu ya magie noire. Akoma ya koyebiso mongo ba kofuta bana 3000 wana pesa nga yango.
na kosala boye ekobota boye ake place oyo kuna mbongo bakofuta na fin du mois pesanga 2000 wana na kosala nango boye akangisi esika moko akomi na di bino sikoyo akangi bino na kati ya kitimbu tu vois akangi bino na kati ya kitimbu ndenge ozomona bakameleka meme basi mingi bazokonotia mibali na bakisi na yebi yango mingi bazoya kotubela bana ngai pe bapapa bamarocain bavandi wana na Molenbeek na sa bakave na bango na balaboratoire na mboka oyo mondi tofandi okomona bato wana balingi nzambe te balingi kaka mouvement ntango okekangama na ye okekomikota na problème mais sikoyo tokoyeba ndenge nini docteur Wapiti bandeko bazolanda biso bena basi na mibali bajeune oyo babali te na bao babala na oyo okoyeba ndenge nini tokoyeba ndenge nini mase tokoyeba ndenge nini Louise Tambwe copine de Papa Wemba luwana nga na koignore yango te nga na ke kozwa ye na maboko ya Papa Wemba ntango nazwi ye Papa Wemba ye kobimisa nzembo ya pénitence abimisi nzembo ya pénitence nga babandi kobenga nga komanda ya masuwa po alobaki komanda masuwa ozongisa masuwa na libongo nga mpe nabwakeli ye nalobi keba Titanic ekenda ezonga na libongo te donc ndenge nazwi ye akozonga lisusu te est-ce que ozo comprendre affrontement mais comment maintenant yo oui ntango nga nazwi ye allez Papa Wemba ke kosala pénitence asaleli ye nzembo wana ya pénitence po aza kobenga ye William lere wana baserena William batoki na nini na tennis po ye azalaki na baforme ya William yango moni abandaka nzembo wana bongo William enanga ake na ye natikali na mawa. Vous comprenez? Et selon les informations, autozoa que Adio Salemba mutakomela kayenzembo wana. Na yebite ce que ça vrai. Alors, mais comment maintenant après OK kolinga un foutu garçon qui suivait Papa Wemba derrière. O Papa Wemba zalaki kotinda. Kende boye. Pas villageois. Quand ils arrivent en Europe comme ça, bakoma komona neti bakomi danger. Bayaki kini na kimukolo bapumbuki mbala moko baye na Europe omona bango balataka ba collier ya minene na kingo. Est-ce que mona mobala alataka collier ya minene na kingo? Ça ne fait pas la classe. Collier ya minene na kingo eza pona bana basi. Elle comment yo koko no linga mutu wana? Mutu oyo kope oyo zalaki na ye. O wana zalaki lokola mwana na musala. Oyo batindaka keno somba boyake mema saka memisaka zolanda yoko bimana ye okomisi mobali no propre soki eza magie noire artesani bato nyonso balobi no il ne fallait pas eza lokolo okekoma mwasi chauffeur nanga tu vois et c'est ça ce qui s'est passé. Et regardez la suite aujourd'hui. Tout le monde pleure. Vraiment. Maman l'air et coco trabanda comme sous-souté ma cousine. Maman l'air et coco trabanda comme sous-souté. Tant que couronné banda ko tambola. Nabi nanda kunanga couronné coco tadi. Ponda kunanga za barricade. Na yamba sera moka uti paria yawa. Atekaka na magasin moko ya griffe moko ya munene na Lafayette kuna na boulevard Lafayette kuna galerie Lafayette ayaka wa prière diable alandi eti na alandi na butu na Paris ti awa diable likolo ya toitira ndaku nanga azoluka kota awa nazotala na toitira na omona diable nazomona penda diable Nenga apparaîtra comme un animal comme ça, tout noir. Azo luka nenge ya kokota.
toiture nange komi en vitre l'état nazo appareil pona kange photo akimi na tongo na ebisi ser wana babi yo makambo nini oza nango diable alandi yo ti awa mais le problème akoki kokota na maison di potier te mpo ndako eza barricade ser abandi kolela abandi kolela docteur makambo lobe eza ya solo namonaka ngo na ndako na nga na part comprendre alors il faut zoma mibelo akoprotéger yo akoprotéger yo akoprotéger yo akoprotéger yo Docteur, merci na yo peuple congolais azoyo kayo do muito fandi parce que makambo ozo beza tellement somo eza makambo belé mais ndeko na biso lelo akufi yango tozotuna ekozala ndenge nini yo ozana bango na famille basali programme ndenge nini pona siko biso tozolanda et puis tokotanga question moko ya ndeko na moni ndeko moko azotuna yo motuna avant que répondre biso na question totuni pona programme de bandeko bazosola kuna mais tokotuna ndeko alobi boye Mama Libanga Moindo, tuni biso docteur Wapiti, pona nini asungaki ndeko mwasi te étant que grand voyant. Oui, nakosunga ye ndenge nini parce que bango bazwi chemin mususu. Bazwi chemin na bango mususu bakomo kende, ngai kutu na yebi mbula na mona yete, ozo comprendre, ti ba corona, ti to koti ba confinement, ti to bimi ba confinement, na moni yete. Po tozo vanda ba quartier différent. Tozo vanda ba quartier différent. Soko tangi ono komona na rapport ya police, bako baza na Willy Reich ezali Antwerpen te place biso tozali eza na kati ya Antwerpen mais toza quartier mon côté toi commune mon côté moni donc tokutani te tokutana ka pe susu te et là lokola mutu na kati ya radar na yo aza susu te na kati ya radar na yo aza susu te bato bazaka na kati ya radar na o baza na kati ya subconscient na nga nazokanisa bango nazolala na bango nazolamuka na bango bawana nde soki likambo elingi osalamela ye nga na koyeba likambo na mpo l'air na koloba na ye akolanda bainitiative mais oyo asazwi nzela na ye mosusu depuis longtemps je vous dis 12 ans que nous sommes séparés 12 ans eza 12 jours te et dans ces 12 ans là ake kobota mwana kutu oyo lelo aza na 9 ans tu vois Mwana wazaki na atikala na classe. Oyo akendaki na classe. Ozo comprendre. Donc bato l'air moko bafutaka makambo na bango oyo bazosala. Tozo vivre dans loi cause à effet. Cause à effet. Comportement na yo yango pe ekobendela yo makambo oyo ozosala par rapport ya makambo yo ozosala. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans le monde, il y a loi cause à effet. Dans le monde, il y a loi karmique. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Merci, docteur. Totunyo mutuna pour un programme yum toza proche na bango. Et pour un programme, parce que na baka ya ba décès ya modèle wana, police a kendaka d'accord, passa la ba autopsie biloko nyonso wana. Tango bango basilisaka nde siko bakopesa siko corps na famille po sikoyo baluka ba procéder na enterrement. Alors je suis sûr et certain lokola rapport ebimi na journal ke bakufi na gaz à CO2 mutu et eza cause ya liwa na bango naza sûr que la police a bouclé enquête na ye. Alors toyeba siko na mikolo ezoya ndenge nini programme ekopesama po tokende korendre bango ba dernier hommage pe tomema bango na dernière demeure na bango bakende kopema na kimia. Donc ce qui programme ebimi communiquer ekoleka pe kaka na ba réseaux sociaux. Oui. Vraiment toza ebele te kan dekoralisa lobi pena bandeko plus de 1200 personnes bazolanda yo docteur Wapiti Makambo lobi eza motu et puis ebele bazo vivre ba situation ya ndenge wana mabota na ba famille nini okoyebisa ba congolais na poko na lelo po
tomoni bapele mais so tobi tofungola telefone moyen te tokofungola na mbala nsima mpo na lelo nini okoyebisa bango bakongolo bazolanda po eza mpe malamu opesa bato conseil oyo bazolanda nde na koyebisa bato baluka nzambe le vrai Dieu parce que tokoti na période moko très difficile banda tokotaki l'an 2000 tokoti na période moko très difficile bato baluka le véritable Dieu baluka ye balobi je montrerai ma face à celui qui me cherche mais si vous me cherchez de tout votre cœur soko ozoluka ye akomimonisa parce que les temps sont mauvais hein? Les temps sont mauvais alors ntango yo okoluka ye ntango ye akomimonisa na kati na yo ton véritable moi va se naître mbala moko komona okozwa détachement de la matière parce que eloko ezobomisa bato noki mingi ezali matérialisme ils sont beaucoup plus attachés à la matière bazokowelela kaka matière tozwa biloko boye tosomba mapango tosomba boye j'avais demandé à une sœur qui a épousé un homme blanc nalobi me yo osombi osomi concession na Kinshasa otie ferme otie ndako osomi ndako mais tu n'as pas un enfant si tu mourrais aujourd'hui biloko nyonso wana ekokende wapi famille na yo moto ekosapproprier biloko wana nyonso omoni te kozomimonisa pasi ya pamba parce que mobali no mundele akokende jamais kovanda na Congo omoni te kozomimonisa pasi ya pamba soko ozalaki na mwana na koloba wi mwana na yo to bana na yo bakotikala koherite biloko na yo mais yo sikoyo nana koherite biloko ozomimonisa pasi ya pamba atalaki ngati alobi docteur je n'ai jamais pensé comme ça alors nga nde na ye kofaire penser yo eloko ezobomisa bato mingi eza lokoso surtout bana basi lokoso bokita botemporize nde bapeti akini balobaka botyana se oza na mobali na yo bofandi boluka bovivre na moke oyo bino bozwaka wana bosorganize nango so bosorganize nango mpe malamu bokovanda mpe na kimia boédike bana bazala na sens spirituel des choses boédike bango kaka te sur le matérialisme bolakisa bango côté spirituel l'homme n'est pas que la matière il y a un être spirituel qui se cache à l'intérieur de la matière qu'on appelle l'homme le véritable moi bana bazala na sens ya komema vie na bango bato bakomi kokende noki na kufa parce que pressé ya sombi ndako nga mpe fo nasomba ya sombi donc pasi ya pamba ozomona Gotama alobi l'homme souffre pour ses propres désirs l'homme souffre pour ses propres désirs Siddhartha Gautama soko tiki baposa na yo pasi na yo esili nango c'est pourquoi moi j'ai dit moi je ne désire rien et je ne demande rien dans ce monde c'est tout et nakoma na kimia nakoma na kimia parce que sans la véritable spiritualité ekozala pasi na kati ya mikolo oyo tozokende makambo eza koya nalobaki na bino makambo eza koya na 2030 makambo ekosalama le 6 juin 2031 makambo ekosalama tozokende makambo ekosalama makambo ekosalama mokili ekoningana yo état d'esprit na yo ekozala ndenge nini tala ndenge corona ebangisaki bino mais oyo eza koye ekozala plus grave toluka la véritable spiritualité. olingo pesa mbote na mutu oyo balandi yo na pokwa na lelo bato bazalaki fidèle na Diamant Noir TV. Je présente mes sincères condoléances plus attristées à la famille de Mamou Louise Tambwe et Bambi Muzungu. Et dans ces moments de tristesse où toute la famille est éprouvée, et nous présenter aussi ma condoléance dans toute la famille de mon papa Verkisi Kiabwangana Mateta, à tous ses enfants, la pesi bango ba condoléance ebele tika ete l'esprit christique et ba diriger tous les deux familles de Louise Tambwe Muzungu et Bambi et la famille de papa Verkis, que tout se déroule dans la paix pour amener leur corps dans leur dernière demeure.
pe na kopesa merci mingi na ba oyo nyonso bazalaki branché na ba oyo pe bakolanda émission na mikolo oyo eza koya tika ete kimia ya wama mpungutu lendo Dieu Père Tout-Puissant ezala na kati ya mabota mabiso baso matondo mabagiselo matondo mingi merci na balandi nyonso bolandi biso penza bozalaki ebele mpona kolanda biso tolobi aimons-nous vivants et puis restez toujours branchés sur Diamant Noir TV tokutani na bino na mbala ya nsima. À très bientôt. Bye. matondo. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.